En tout cas, nandimaki te que vraiment lelo na kotelema penza boye. Na kotelema na tambola ndenge na tambola na Kinshasa. Maman obela ki nini? Na bela ki en tout cas nazaki na problème kuta kotambola ndenge na problème makasi na hernie discale na sciatique. Donc vraiment bomaki ngana ba na bela ki. Mais na yebaki vraiment na sambela nanga. Na sambela je suis catholique. Mais oyo ya papa bossa lobi que ozaki na état mo critique obana robela makasi obana ko tamote hernie discale sima ya kola na ba prière ozobone na papa Charles lo nzamba lola abikisi na hernie discale lolo zo tamola normal lelo nazo tambola ko en tout cas nandimaki te que vraiment lelo na ko telema penza boye na ko telema na tambola ndenge na tambola na Kinshasa. Maman obela ki nini? Na bela ki en tout cas nazaki na problème kuta kotambola ndenge na problème makasi na hernie discale na sciatique. Donc vraiment bomaki ngana ba Shalom bien-aimé dans le Seigneur bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to yakolo bakenzamba boye to croyer du soit finalement ça zo ça la biso bien-aimé dans le Seigneur toza déjà na centenaire bien-aimé tozo zo bandeko ba témoignage ya bandeko o ke bazo pesa ya ndenge na ndenge bien-aimé dans le Seigneur ko ba moni loboko bien-aimé dans le Seigneur si ma bien-aimé ya ba prière ya papa Charles bameko yo pe ozo la biso sala déjà na moi lo mbango tina famille bande bazar toya prière ezo bana dans quelques minutes déjà toza na maman a où tu pars Tozo mais un peu koyoka. Shalom maman. Shalom. Bonne santé maman. Santé c'est quoi en tout cas bien. Ok maman tomoni yo na Katakine où tu Paris? Oui naza na France, naza na Angers, la province moko ya France. Na Fandikuna. Vraiment naza na Sengo. Comment nani maman? Kombo na maman Godelive Kusu. Ok maman, tomoni présence na awana ki elo ni poussé yo oyana kin maman. En tout cas, il a repoussé vraiment il fallait na kanga vraiment papa Charles bameko en tout cas na sengi na ye na maman mami couple wana nyo surtout ya bostra en tout cas na yebelo na ko lubate il y a un moment vraiment na belaki mais na yebaki vraiment na sambela nanga na sambela je suis catholique mais oyo ya papa bostra ta na komo landa mate ya na ye Nyo surtout oyo azoloba na omona on dirait azoloba ngonanga na koti na prière wana ti na ndenge to yoko bizoba makambo nyo surtout ya ba corona elekeli biso en tout cas nandimaki te que vraiment lelo na kotelema penza boye na kotelema na tambola ndenge na tambola na Kinshasa. Maman obela ki nini? Na bela ki en tout cas nazaki na problème kuta kotambola ndenge na problème makasi na hernie discale na sciatique. Donc vraiment bomaki ngana ba misala na ngai nyo surtout na osala pona na restaurant et bomaki ngana ba misala nyo surtout donc na fandaki. Et il y a un moment na blali vraiment en tout cas na rolota nazana nièce nanga moko pe akobela azakobela makasi. Ti le laza na moi problème à santé mais na comme côté karaboy na prière na appelle Bostra au moins elle me tantine je pas le temps non il faut avoir le temps pour les prières donc prière wana makamnyo surtout na Hollanda na Bostra na koma kana ndako nanga kolanda Bostra na tongo ya midi si na minuit avant na lala il faut na yoka so na landi Bostra te na lala bien te maman lobi que ozaki na état mo critique obana robela makasi obana ko tamote hernie discale sima ya kola na ba prière ozobone na papa Charles lo nzamba lola abikisi na hernie discale lolo zo tamola normal lelo nazo tambola kutu nazo kende awa na centre na Willery na centre handicapé na continuer ba kiné mais en tout cas na bonzambe vraiment na kokolo ba jamais le contraire pour déjà ndenge na lobi naza nanga catholique mais banda kolanda mateya ya papa Charles na yebite na omona lokola ndoto mais ti ndenge na lobaka ndoto ango vraiment lelo ndenge menenga ti lelo ndenge na landi e awa atako to na ba ke na ya na Kinshasa pona ni me na tsaka date nanga penza comme na yeba ke ye akozala na Kinshasa na bifona ke no kangaye vraiment lisusu na continuer sous prière wana ekoba. Amen.
Merci beaucoup, maman. Merci. Les autres. Merci. Merci. Voilà, bien aimé dans les Seigneurs. Là, beaucoup de témoignage. Il y a maman Nabiso à Paris. Il y a Ozola Nabiso. Na musique bien aimé dans les Seigneurs. Nzama Lola. Asalara. Nzama Lola. Azana Bomo. Nzama Lola. Nakano bien aimé dans les Seigneurs. Nzambe. Abosani Yote. Nzambe. Azana bien aimé dans les Seigneurs. Toujours dans le cadre de l'émission Nabiso. Binomo Bozo Mona. Le temps passe, et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey. Oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout c'est fort avant nous, on peut l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala bato bako kende. On dit, venez là, vous baissez ma voix. Est-ce qu'on peut plus sur le clip de Jésus? Oh, il est là. Alléluia. Pour vous donner un balade. Pendant que tu es dans ta chambre en train de prier, pour ta zone, on a un peu meilleur sur ton âme. Oh. Yeah.
la gloire, à lui la puissance, à lui la grandeur. Nous sommes venus dans ces lieux pour glorifier, adorer, exalter le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé, tu vas élever ta voix et tu glorifier la série qui est assise dans les lieux très élevés. Ouvre ta voix, ouvre ta bouche, élève ta voix et adore ce Dieu-là. Il mérite nos adorations, bien-aimés dans le Seigneur.